Multimédia. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonjour, balade émission Dépêche Ezali, émission auto et la cabine va information à temps réel. Ndenge toloba kaka na système ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche Ezali présenté na ngamoko Mishonoka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche elekaka na YouTube na bino ya As TV Media. Soki nano s'abonner te, s'abonner na channel na biso ya YouTube As TV Media, okozwa information ebele, okozwa dépêche, okozwa émission to saka politique, tu amwa invité kwa Chantal, okozwa direct na biso, okozwa émission lokola ba VIP makambu ebele. Na dépêche lelo to parler situation politique mboka na biso. Tokolobela makambo etali Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe Bahati, Sama Lukonde, ndenge bakende ko visiter Premier ministre Judith. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe Bahati Lukwebo, Sama Lukonde bakende komona Premier ministre pona koyeba ndenge nini ya kobongisa gouvernement to ya kosala gouvernement ya sika. Basololaki toyaki lelo kokutana na excellence Judith Suminwa Tuluka oyo mokonzi ya mboka auti kotia na ebonga ya premier ministre mokambi ya gouvernement na biso. Bengaki biso bato ya AFDC allié po ete toyeba ndenge nini tokoki kota na kati ya gouvernement oyo akokamba. Na ndenge boyebi po okota na kati ya gouvernement esengeli ozala na nombre ekoki po na ba députés nationaux ozala pe o proposer pe bato oyo baza na mayele pe na moralité ya kokamba ba ministère, c'est-à-dire que tokotala na kati ya ba proposition ndenge nini ya tenir compte na géopolitique, ndenge nini ya tenir compte ya basi pe mibali, ndenge nini ya tenir compte na moralité na compétence. Na yango toyokaki pe vision na ye alobi ete mbala oyo changement esengeli esalema, changement positif, c'est-à-dire tosalela peuple na biso, tosala manso ete ba dépense oyo esengeli mboka ekende liboso esale mandenge et kozala préparé na autorité budgétaire parlement. Ayebisi biso ete makambo mususu oyo etali composition ya gouvernement ako discuter yango na mokonzi ya mboka pona kotia maboko ya suka, mais na ndenge alobi ekoumela mingi te. Biso na ngambo ya FDCA toza déjà prêt pona kosala ba proposition na biso. Na yango pe to profiter to tombelie mosala molamu. Watoya wa lelo na invitation ya son excellence madame la première ministre toya wa en tant que force politique il y a union sacrée de la nation, force wana eza dynamique agissant et bâtissant eza na katiango 47 députés nationaux na ba députés provinciaux. Invitation oyo tozui eza po ya masolo ya formation gouvernement, formation ya gouvernement oyo ekosala na vision ya son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na masolo te awa lelo son excellence madame la première ministre apesi biso d'abord vision oyo ya format oyo tolingi toza na gouvernement oyo. Et ça, gouvernement ko réduction ya train de vie ya ba institution. Gouvernement paysan na dynamique wana ya ko réduire train de vie ya ba institution. To yokie, to pesie pe ba proposition na biso. Et puis masolo misusu ezalaki ba profil oyo to lingi ya batu o ba ko sala na gouvernement oyo ezoya. Eza profil ya batu oyo baza na compétence, profil oyo ezo tenir compte ya genre pe ba jeune pe bazana kati biso to yebisa ki pe vision na biso
na contribution oyo tokozala nango na gouvernement oyo. Pour biso nyoso toza na sima ya son excellence monsieur le président de la République, yango tokopesa soutien nyoso na gouvernement oyo ezoya oyo ekozala dirigé par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Toyebisaki que totikali disponible pour masolo wana ici la mbangu pe gouvernement ezala déjà formé parce que ça n'a pas tant belé na social de la population nabiso. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un résumé en lingala? Tout au monde a maman ministre Wayambo et to sepeli mingi na ndenge abandi musala ya lelo ezambala mibale to mona eza pour la formation au gouvernement ba critère ya zui ya représentativité ya compétence c'est-à-dire koyeba musala ya mwasi pe ba PC valeur na pembe na mobali et puis kotala nani akosala nini na place nini to moni kezali malamu ya mibale toza d'accord na ye tosala gouvernement mukete mais tosala pe ya munene mingite mais ya muke mingite ya munene mingite et répondre na ba besoin ya mboka na biso na za bitumba mboka na biso za Sénégal te oke obimi bala moko lobi 25 ministres et bandi bala moko non. C'est 2 345 000 km², 100 millions d'habitants. Il faut tenir compte de ça. Mboka na biso za France te, mboka na biso za Rwanda te, za Uganda te, za Tanzanie te, mboka na biso za Nzoko, c'est la RDC. Il faut un gouvernement ya Nzoko, mais ya bato bayebi ko sala réellement mosala. Ya misa to sepeli po la mama azana mutu na ye programme ya 145 territoires, ya président de la République. Donc bilanga il faut motoali ate boete et puis bilanga pona ko salango il faut mai, il faut courant, il faut nzela pour l'évacuation et ko pesa pe misala na ba jeune na biso lieba tambola karabazela ko senga bambongo tango iso takanisi makanisi na malamu pona biso to lobby congolais nyonso mot d'ordre to telemanano to sisa bitumba to sunga ba FRDC ba sisa bitumba o bazana maele mususu puisque biso to kotelaki ba Rwanda te to kotelaki ba Uganda te pona biso soki le loka ka Rwanda lobi na Uganda ba longwe na Congo bitumbe silite boete. Merci. Oui, ce qui a à retenir, c'est dans le cadre du calendrier de son Excellence Madame la Première ministre, le MLC et ses alliés. Nous avions été programmés aujourd'hui et elle nous a expliqué brièvement comment elle attendait constituer le gouvernement. Et à notre tour, nous avons aussi apporté quelques suggestions par rapport à la globalité. Elle veut avoir un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, elle veut réduire la taille du gouvernement, elle veut prendre des questions de l'heure, prendre en compte dans son programme de gouvernement, parce qu'on n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée, et ayant aussi des députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous attendions, nous, soutenir le programme du gouvernement qui sera très bientôt présenté par son Excellence Madame la Première ministre. Voilà dans l'ensemble, c'est ça. Mais ce sont des critères où on ne peut plus reculer. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes de clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. Voilà. Le facteur temps, je crois que le MLC et ses alliés viennent de donner la réponse. Nous avons pris moins de 15 minutes dans l'entretien. Donc, c'est ça la vision du facteur temps. Et c'est justement pour donner le temps, réduire le temps de ces cogitations à Madame la Première ministre. Je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué.
Oui, c'est gouverner autrement en tenant compte du social des Congolais, de la sécurité et l'intégrité du pays et aussi en tenant compte de la position de la République démocratique du Congo dans l'échiquier tant régional qu'international. Alors, nakotia commentaire boye pona makambo etali ba Jean-Pierre Bemba ba Kamere ba Bahati Lukwebo ba Sama Lukonde toza na posa ya renouvellement ya classe politique toza na posa ya changement ya classe politique ndenge salami na Sénégal mutu azo diriger Sénégal azali mwana ya 40 ans premier ministre aza son a 37 ans alors toza na posa ya renouvellement ya classe politique tolingi gouvernement ko bima tolingi tomona ba jeune basala tout ba président ba parti politique ba vanda Jean-Pierre Bemba vanda nani Bahati Lukwebo vanda nani bo lié trop bo diriger trop Vital Kamerhe vanda nani Sama Lukonde vanda nani bato wana nyonso bakombo toyebi bo vanda nani Jean-Pierre Bemba bimisa ba jeune ya ba âge ba 25 ans 30 ans 40 ans na parti politique na yo tika bango nani ba travailler yo zalaka lokola conseiller na bango même mana Bahati même mana Vital na bango tout to sengi na président Félix Tshisekedi tozali sous na posa ko mona ba kombo wana te to mona renouvellement ya classe politique ndenge to moni esalami na Sénégal ndenge tozo mona pe na ba Burkina Faso na ba Benin ba Mali na ba Guinée to si to lembi bilongi wana ba kombo wana eza ko sala rien toujours partage à gâteau, toujours partage à gâteau, toujours partage à gâteau, Moïbi, bon partager gâteau, Moïbi, bon partager gâteau, Moïbi, Tolembi, toza la poste à gouvernement, Oekobima, toza la poste à renouvellement à classe politique, ba leader ya ba parti politique, bon tinda, ba jeune, ba comme ba ministre Ekozala, penza malamu, toza contre komona sous Jean-Pierre Bemba zongi, Bahati zongi, Sama Lukonde zongi, Vital Kamerhe zongi, Mbosso zongi, Entela zongi, Tolembi, toza na posa tomona ba jeune ya sika ko banana 18 ans. Ti ata 45 ans tomona bangonde ba ministre o tozali, toza na posa tomona renouvellement à classe politique, Tolembi ba kombo wana. Bon, ça n'a pas été gouverné, c'est qu'ici, et ça qu'il y a plus de 90 jours, dans 10 jours, à 100 jours, tu as un gouvernement, tu as évité, et là, on est à pécher. Augustin Kabouya va nommer informateur. Va nommer informateur Augustin Kabouya, ça qui moussala après ça, il est président de la République. Mais tu comprends les ressources, maman, j'ai dit, le premier ministre, il n'y a pas comme il sous la consultation. Est-ce que consultation ya Kabouya ezalaki malamu te et simba ki te po passer la consultation ayamba ba Jean-Pierre Bemba ndenge bozali ko mona bango bazali ko yamba ba Jean-Pierre Bemba parce que jusqu'à présent gouvernement ezali ko bima te pona lelo tosuki awa ezaki abino mission ka aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo dépêche ces mission na bino ela kabino d'information à temps réel na suki ça toujours na losambo Nzambe apambola onyo salandinga onyo saza problème à santé n'importe quel problème y a rein cancer diabète tumeur nyo saza kotungisa e je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ pe na tiki mboka Congo na maboko ya Nzambe tata Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Likolo nyonso koyoka. Massacre na Beni, Ituri, Minembwe kokende, mikolo nyonso koyoka. Bayibi ba million, na mboka. Banzela ezate, Dele sage, Maya mikoba, Peuple azali kolela. Baseleki.
immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous.